Ken piano zolo banini. Ya Miriam Wete atindelanga ba code plusieurs fois. Et pas na yo. Nakenda tina nda kunena Paris. Ayambanga très bien. Apesanga bilamba. De jour on va préparer net demi-fête pour na yambanga. En tout cas côté na fona za reconnaissant. Aza mutu oyo so na tangi monter mbongo apesa kanga. Soki to calculer batu nyonso na kutana ba na Paris. Ya Miriam Wete apesanga mbongo ya bien. Wana photos alaka reconnaissant envers batu. Olobini ni ken piana. Ami weta atikala osenganga libanga te, atikala kotindanga na fingele mutu te, mais azalaka chaque façon na yebisi yaya. Nana ma problème mo bozo sanga na ndaku. Atindelaka nga il faut na za no témoin kile. Danga sans intérêt que ça que oselanga boy. Na yoka ki boy asalaka ngote. Namoni olie lisusu mbongo. So na yo na piano projet yo komemanga te na me mbongo te na zo expliquer na mandiante. Ezana ti ozo wanga na mutu mabwa yambanga na ndaku na ye yo zo lukosa ela mandiante. Na ndo sele musala ya piano na bande ko sele musala. Na ndo sele musala ngana ndo leka zela. Ngana bande ko leka ngana oleka na émission na ofinga mama Karine. Ngana ko finga mama Karine. Ngana lia na mela na ya piano zela nga pena loba. Ngana lia na mela na ndaku ya Karine. Osomona menga ya miya matinda nga finga mama Karine. Ozosa ele musala ya miya a chaka terema bo la ka tele bilanga bien musani ozosa. Musala nezaki entre bango na Karine ba yo kana raté so Karine kuna ba leki ba poster ba lobi boye pa benginga jamais. Le ka tellement musala ya ko kangote. Wale ki photo bando ko finga na we banda depuis kala. Depuis zala na Karine e ba na miya mitoza no déjà ko finga. Oya bisanga soki bo fingi na Karine. Na banda ko finga ba para ba tuté. Na ndo la mugate na tongo na bando finga mama Kente. Na banda ko critiquer musique, ba artiste et musicien. Na ndo ko finga ba tuté na leki talaka eloko na loba pina na TV pina ke. Mama Karine a loka chechembwa loka tanga est-ce que ngamo déjà na respect talaka na éducation o na zoa na famille na zonde na loba ke bambongo musutu bande ko lia ya bambongo moza ba mfutima. Eza bambongo musu ba peso ya ontile to sala na pelo côté. Yo ndo mona beto ko mozonga chez les parents. Et lenga lia mbongo mo o eza ya valeur. Gangela ye. Ezako na ko humilier na bisu bino ke au départ na biya minga ma idanga trop na ba circonstances nyo surtout mais aime sous soki lelo aime sous est-ce que ba jour mo ba kanga mo kana parki akalamu ya miga mabenganga lobi janvier benginga kuna esenga mbongo combien janvier ba ke monter mbongo oyo ba ke yonde mutokenda bimsamura si ya miga mabimisa bata avec intérêt wo quand so aime sumura net mura ndaza na bande ko bundele pe makasi ya yeke mura ndo finga Karine banda tongo tipo kwa finga gel na ya Miriam ba yokana te basola kute ba blokana Karine pe na Miriam basola pete siko ya Miriam lo kumneza sozo finga Karine yeba kolia Orolia na bi consommer mbongo santé yeba ennemi ya Karine ya komisa ba pire siko tant biso to beba na Karine ngasko na koma pire na ebe ke janfa fanda nda kumona Karine loka ba beba fona soutenir janvier tina suka ngaiza ba mama mususu na ndo yeba te na internet na fana la mukiko ya so benga msu 1 heure du temps téléphone c'est là toke de malembe janvier gangela ye yo siko makambo ya Karine na sœur Miriam Nabit osoko tango par rapport parce que ya Miriam po a aider yo janvier zalaki ozolela eba pasi na yo parce que ya za mutambongo yo za muto to souffrir na yo na moya Kinshasa galère enso minervali ya ba pasi ba moyen mutambongo c'est là na expliquer bino bo ka batu na misika te na sens ni azana ba moyen là janvier to azana ba moyen so kene na malembi ba moyen o moni ya Miriam ozolo baza ba moyen yeba rango na Paris tuna mutu nyoso na Paris mutu atambola na ba jeep wana ilakisike mutu wana na mbongo parce que na poto côté mo na ba jeep ya cher de fois à la mutu mo supporter ba taxi wana de lakisike aza mutu amona galar déjà yo senga parce que yo pa na yo za mutu za bisenga sengande mandia nando senge papa tiki mandia te nando sele musala gangela ye oh soki ya miyamba ndo pesa nga please ezeka pona fingira ke bato. OK merci janvier expliquer biso lelo kokabwana naona Karine décision na uzoka ngona ndeni nga zo kokabwana na Karine ezanga te nga kudne na oka passe na motema ya osaka te pona mona ke yo Karine na yoka passe mo boye na motema poni na ko perdre Karine te ti na perda Karine nga mo ke lekilanga uzoka décision ngona sia kuti ou bien na so kutu décision te ya Miriam na Karine tamba yo ko bebana ko bebana bango ale Karine tanga ke sabanzilana ebe ke déjà ngana Karine to comme na ba guerre d'esprit par rapport à ya Miriam ande ko benga ngana yeba ke yo na Karine bozadi na ba guerre d'esprit ya Miriam kana ndo vana ndaka ya Karine basolo la kana Miriam très bien
tant déjà ngana Karine moi mbutu pour nga Karine pando benganga jamais agi na Karine déjà quoi Karine azana na Miriam si bazana katsanda ko eso ya Miriam obenga to solola masolo musu MC poto no to ngape Karine fo na Miriam MC ya Miriam pour tika téléphone na ebonde za ratiki téléphone nzoni Karine otala téléphone ya Miriam amona meke ba conversation oyo moi na nga j'avais ko solo jamais na Miriam je musu abenga nga kuna téléphone j'avais yoko moto ngape Miriam te j'avais boto ko musolo kama discuter te j'avais ya Miriam ana rayana nga tala ko Karine alobana ngiloko nanga ya Miriam ana azalaka yana zana beto no lisolo no na katano sabisa ya Miriam ana rayana ngobika yana nga propre abi ba jour musu tondo solo no singa mami kokufa na Afrique na Congo okeli felo na yebisa ko na bi janvier kubanga tindina na poto na sani na mema na betela ya Miriam tokoma ko usama ba projet to sanini to bendao mais nzoka nde yo betela ngali solo bonzo kande ya Miriam yemo sa betela ngali solo ke ngani nazala kana janvier nazala nanga ya Karinte nazala nanga ya Karinte nga mama biso abotanga nga moko bo bando betela ba vinde ba betana na Karine ti emsu Karine emsu su ndenge to tutana na Karine yonde Karine ba tozaka ndemo nga na yo biso pe mama biso abotanga boye bozomona bon na minute oyo na considérer na ndobako ka ya Miriam mokonzo sala ka ya nanga propre mbamona surtout kanga ya solo juto sosko na Karine yebisanga ke ya Miriam ya nanga propre ken pe na samte nga bi ta Karine bateke ya Miriam sabetela nga nyonso ba detail yo nyonso sina yebi nanga bozomona siko kokabwana nga siko na Karine toto yo kabwana na yo vanda siko na raisonner ton kama esanga jumsa nanga te janvier la minute oki na ndako kuna oza fungula na ngai opesa kololo pango zomona obisa biloko na okende loka MC na otu na ba makamboloko bokoloba problème ya été to kabwana na kisko na vandi kinda siko na tene to kabanzo andi Karine déjà ça yeba na yami ya mesa yebaki mbala moto na yo vanda buna ndo tambo na bengi masa na ngabiri na biabiri na minute ne nazawa na penda bouleverser na place rolala ezate Karine sa benga nga bisinga penda ke na palais babotola nga fungula donc yo ti Karine azwaka wana za na famille mo stable teke ko papa ninga via kisangolio kuna neza na ngo net na minute na za na chebiso ti siko talaka papa nde muta komisa ba dali solo chebino lala na garage po garage mo ezala kana te biso penda na yolo wana penza batu bayebi même ata batanya mabedi bayebi ba ser na biso ba Pamela chocolat bayebi ba dadi bigis bayebi ba manu mwendo senti penda ba Cédric panda garçon play ba Isaac Parker ba bigi na piolo biso penda te to placer na yolo to koza moins na 4 parcelles papa za na lopangu ba koko baza na lopangu ba grand frère baza na lopangu siko mutabonga ozanga place au vendre ezaka ke par rapport à kistar nde ba komisara yo siko ba yebi ke na famille ba yebi ke java comme un star avant na star mo Karine siko na otala siko na zonga so retour na yolo bana yolo déjà so na ye yolo jour wana ya piano na zo yebisa o Mick Love place oza ba ser na nga ya po ya poto ba ochanga mikolo po ba 10 en Allemagne wana na so déjà na ye na yolo ba bika prêtre moi na Karine mokonzi siko mona mnaki na zonga retour na yolo esala nga bien te mbala mo na mo rappel ya Miriam j'avais ko bangelo roté nga mona soutenir yo ko banga elo roté wana yo so beba na Karine biko bangelo ko bambela ya Miriam ngote séparation na ona ranki kolati saye makala moto te ke tso kabwana Karine kolati saye makala kabwa ya lo bagalelo soki ya kabwana na Karine eza pona ngana gel po ya bande ko kotila biso please mais za lokuta ya lo babongo soki ya kabwana na Karine eza pona biso te ya mi ya makezande ni soka kabwana na Karine ezake ya mi ya mso abengi leketu awswane maloba mususu soka bengi gel awswane maloba mususu soka bengi nga awswana maloba mususu sopa vana Karine awswane maloba siko to ya ko vanda biso so to sa analyste omike te ya mi ya mso to lande to panzana au moins so équipe nationale penda to panzana penda vrai penda bu mutaza auteur compositeur ya makamutu ezaka ya Miriam na ndenga mabete eza penda ke ya mi ya mso abengi leketu awswana nde mususu abengi gel nde mususu abengi nga nde mususu abengi nani nde mususu janvier gangela ye bakabela ata 50 euros obike na mwana nga kolia ba mwana ndo keka soto ke mela ona carré club na banyama korte tola lo bandumba ba via na ba carré club na ba via bandumba so menango ti lelo te sina chance bana ka songa na Karine makamone ya rasute au moins na koma titane na sana ya mpano batala ngono bien na ben nga no bien au moins bana songa na Karine ko sorte ba vio na sala na kana na osuté ndeza ki ya obima bima papa mana na so do mo te tentir na communauté liboso to na ke ba Miriam lero na makala lero zana ngaba lero zonga bo okokate so batino ka 50 wana lero faut que lela ngulu lero faut que lela on a carré lero faut que boîte yonde ba mbongo musu faut lela ba mbongo respect net na comprendre que ba mama bana membre ba chinois na mona que ba mama na ba yebi o senti que ba mbongo na bango ya pasi tanga zo ke sa musala so kabelo mo na so que janvier foutela Jarel Minerval janvier foutela Chanis Minerval janvier bana ba équipe ba pesa nga pona aider bana ba pesa nga te ke pona kofinga pote ba papa ba mama bandeko mbote
barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko babolingo. Janvier na kanisa yo ozoyoka bemission o nazo sala mais ozo comprendre te. Ken piana soko popoli yete o détruire ye na rando te ye ako détruire yo eza clair et net. Janvier yo ndengo zawana yo mutu ozalaki pont ozalaki verbe pona Miriam Mokonzi o servir basoda na ye. Ken piana azali aja moko puissant liboso azalaki puissant te na lobango mbala na mbala. Miriam Mokonzi azako pona atia Ken piana kapage temer nyangi ba puissant. Alors Ken piana akomati na ndako ya Miriam. Donc batu misatu wana baza na contrat moko verbal, moral, psychologique, voire même psychiatre. Po bakomaka na liboma. Yango Janvier Mokonzi, mutozo solo na ye Ken piana. Azoloba na yo, bapesa ke mbongo, pamba, batindie libanga te, basengi eloko te. Janvier. Yo po ndimiango, janvier. Ondimiango vraiment? Non, Janvier. Intil ondima. Parce que mutoyo azoloba bongo. Aza deja ye muta yamba yo vinyos. Bisika ofingela, bisika oloba makambo nyonso. Ezali ye mutu ayamba yo. Kanisa kaka mami na yo Karine Mokonzi ayamba papa Hervé Ferregola na émission ya premier soin. Batu boni bayinaki ye. Po kaka ayambaki asalaki musala na ye. Mais oyo ya Ken piana tango azo yambo. Yo poza conscience o yambo po kaka ofinga Karine Mokonzi. Po lobela match te o lobela loko mosusu te. Pe yo Janvier oza conscient yo lié o memeli pe Ken piana ye o yebi yango bien bozali pona ko détruire pona ko finga Karine Mokonzi. Alors siko Ken piana nga zoloba no batinda ite. Bongo musala o azako sala kasi azako sala yango bafuta ke salaire na ye côté mususu côté mingi muke kutu te Janvier olobi no bien. Mais salela eloko nga papa robo na zoloba. Mutu aninga boma yo bayokelaka ye mawa te akobomo kaka soka zi occasion. Boma ye yo muta liboso. Ezalaka bongo. Yango wana Ken piana ndenga za wana aninga boma yo na kopupula na liwa te na ndenge ya kopupula ya koswana ya kokritike ya kofinga. Alors yo deja sina yebisaki yo ozwa formation na lobaki na yo vaut mieux sangana na ba charge na ba défenseur mais kozala na Ken piana te. Ken piana azana force moko te. Manik de John Général Etumba azana ye côté ya ba charge. Abandonna Ken piana. Ken piana azana mutu te. Donc lokola Ken piana azana mutu te po popula. Miriam Mokonzi azana force te. Ndenge bazo yamba yo Janvier na ba émission. Eza déjà bazo linga ba neutraliser yo. Ou bien ozonga côté na bango ou bien ba neutraliser yo. Janvier. Ngana bengi na ngoyo mbala misatu te. Na lobi kaka mbala misatu po munoko tindi na loba. Mais Janvier na zoloba na yo Ken piana
pupula ye bachaîne ezebele Fenek Mokonzi azabuna po yamba yo Muna azapo yamba yo Gros bébé azapo yamba yo Zini Kumbi baza ebele ba Mourinho bola en plus tala Mourinho bola tango bosala na émission na kala tala nzoto mike alaki nango tala sikwa kwa mafuta mwana na monaki muke ayiko kola kaka na net nanga papa robo na bosanaki kende pa na ye ayamba yo na émission bosala musala bo popula Ken Pianda janvier soki yo okozala ami na Ken Piana yeba réconciliation na mami na yo eza un danger soki na prononcé phrase wana bien po kaka yo yoka janvier Mokonzi janvier réconciliation na mami na yo eza nanu fragile janvier yango wana janvier linga oyoka ngai o janvier linga oyoka pupula Ken Piana beta fimbu na fimbu soko sali bongo te wana etali yo omoni même n'émission bosali ndenge Ken Piana azo défendre intérêt ya Miriam Mokonzi azo défendre Miriam Mokonzi te mazo défendre intérêt ya Miriam Mokonzi na territoire congolais ezaka na kisasa te pe na kati ya net donc zwa yango au sérieux yango janvier Mokonzi soki penza okotika ozala kaka na Ken Piana pembeni en tout cas janvier ya tour oyo soki okei bosilani na mami na yo en tout cas zala sir okolala lisusu na parking te na bakombi te na bavoiture kufa te mais tour oyo je crois na se ya pont ya maya njili nga papa robo na sukisi na nga awa na moni nakende sukula me na maya njili te na douche potika la malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.